Ya yango ba mama mo balobi na na do silika makasi be pot na samo ime na bimi na manto na yoka non di batapoto ba yoka elo ekaboli biso ka ba okuna ivert biso amoyi so po ume na manto komo ko ba carte d'électeur zo ko elo poto uti na élection ya na ngel bakana mwasi nyonso ozaka na poto mobali nyonso ozaka na poto soki mwasi poto ebike mbali na azar mobali poto ebike mwasi na azar il faut faire attention benga ka ya tout moment boye ba ana kini Gladys Azar Oumela kabo mo so fanda na poto après mbali nazo renye ne am comme ça mona kabo Gladys c'est ça pia kutakiye po na kikongo ba kia ngani kiangai po Gladys abi mobali nyonso moi sa poto ko bima na kinya za kiangani Gladys pardon mais Gladys ça va hein bo fiona siko ya déshabiller Gladys pour dire au lieu quoi c'est les promotions moi na maman na lupemba Gladys bazo aka lupemba pour même Bible na verset 2 le bina bisonine quiconque nyama mnele kwa quiconque akoti na Bible bongo nani Gladys obanga quiconque na ndeni ya Bible c'est pour se payer na verset 2 verset 3 Bible obinine où va mes troupeaux takangana d'après troupeau bazalaka troupeau ya. Mesdames et messieurs, vous êtes en train d'assister aux origines de la sorcellerie, autrement dit la dissimulation par voie capillaire non agréée. Comment est-ce qu'on peut faire des choses de la sorte? Là, c'est les loups dans la bergerie. Hein? Dans la vie, il y a des étapes où il faut savoir dire non. Les femmes sont venues avec des perruques, on n'a rien dit. Les lassos, on n'a rien dit. Maintenant, c'est les hommes qui viennent avec des perruques rétractables, telle une visière sous un soleil des Roland Garros. Non, j'ai dit non, non. Et Kevin Calvici se retrouve avec des cheveux implantés tel un synthétique en plein mois d'hiver sur une pelouse de Ligue 1. J'ai dit non, et encore non. Tout ça pour plaire à quoi? Alors, la kaka opposant, Félix, la opposant, peut s'arabatumi canal, IDPS, cause au pouvoir, te batouazo amikane, na kombo ya IDPS. Siko awa siko IDPS ezu pouvoir. Et boba dotu ba dossier que no nga balanda ngai nga kabila boma ngai. Boko suka wapi na minute ba no bozonga. Ba pesu ngunda te ba bozonga bozu da pouvoir. Boko suka wapi e nga Félix Obomikop. Félix Obomikop bateka lupong batina batuna poto bazo mikana na kombo ya IDPS Félix ozo pouvoir te Félix Obomikop. On nous casse quoi? Les pieds. Ça c'est la victoire de Fachivix. Bon mon hein, cousin. Talaka yo moko. Hein? Bolia boya tolia musoni. Bino batolo bumbashi. Hein? Koto yo cousin. Au rythme de Chibela Bella. Talaka. Tozana abattoir. Abattoir ya Bandal. Oh. Cousin, omoni ya kolia musuni yangoyo. Tala ndenge ba voisin nyonso ba hotelema bozela ka musuni. Omoni sima. Bato nyonso ba telemia. Tala ka. Le gouvernement